Pour une chaîne diversifiée, choisissez chez Mokondi officiel. Abonnez-vous pour pouvoir participer en réalité et voir plusieurs types de programmes comme Bomoko à la Chine, comme Let's Talk Beauty, comme Actualité. Abonnez-vous chez Mokondi officiel, une chaîne très diversifiée qui vous montre et qui vous prépare à pouvoir très bien vous engager dans la communauté congolaise. Choisissez chez Mokondi officiel, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Vous ne serez pas déçus. Karim Mokondi la baronne Nayeli Susu Toko Bunda Nanzoto te Big up fire, boom fire. Karim Mokondi, c'est juste un big up. Karim Mokondi la baronne Boyokini Bandeko ba landi émission na biso vérité 5 ka ndenge to expeka ibino to susu na nouveau numéro na biso ya magazine 5 avec toujours Francis Miatembo, seul contre tous. Aujourd'hui tozalaka kana ndeko Babo Matutu te comme d'habitude. Aujourd'hui on va essayer de analyser ensemble avec notre sœur concert Marie-Laure Mwaka o azana biso na mongen awa. Donc to sepela ki azana biso lelo na kati ya analyse na biso ya 5 et ya vérité 5 o ezali conçu par Babo Matutu et Francis Miatembo. Invité na ngai ya lelo ezali Babo Matutu na Marie-Laure Mwaka o to komeka ko développer sujet moko oyo ezali un peu critique, un peu fragile, un peu tout. Donc, tu mets qu'on analyse ensemble, Ngai Babo Matutu et Marie-Laure Mwaka. Donc, avant tout, banda sujet nabiso, tu ko senga na régie, Baboua qui la biso et Pacolos. Moi, pib, ça me fait moi bien quoi. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses. Mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Voilà, merci mingi na ba publicité oyo sili koleka na émission na biso ya vérité 5. Voilà. Première question na ngai erokende directement par Marie-Laure et puis après Babo Matutu aux urélé na même question oyo na tuni Marie-Laure Mwaka ekoleka pe epa na yo. Babo Matutu et Marie-Laure Mwaka, to yeba qui sinjora
na musique congolaise ajouaka rôle nini? Rôle nini oyo Kisinzora ajouaka na musique congolaise et pas ba musicien congolaise Kisinzora joue un rôle nini? Donc toyeba non pas lelo ma analyse na biso to beti na porte na ye. Kisinzora ajouaka rôle nini na musique ya Congo? Bonsoir Francis Mia Tembo, bonsoir Bagbo Mutema ya Angela Meza. Merci pour na Mutuna Francis. Kisinzora joue un rôle moko très important. Aza très importante Kisinzora na ba orchestre nyonso to ya lekaka. Donc mutu nyonso to soka bengisi Kisinzora na orchestre n'est pas kindu sala azaka de cité. Ayaka ni loko moko boye ou peut-être ba porte-parole bazaka na kati orchestre wana o ba koko sala mote. Marketing o Kisinzora asalaka. Na ona mona na ngaite to tangiso to bito tanga na ba orchestre nyonso to ya RDC. Non na mona mutu aleki Kisinzora na osala marketing te na kanisa bandeko bozolanda biso boyebi ke na okosate. Bato vma balandelaka vraiment mosala ya Kisinzora balandela pena makambo musique. Kisinzora rôle na ezali atekisa disque. Alobela orchestre wana ebakisa un plus. Bisika orchestre ne bandaki kolobana te ce qui est à créer crime roboé. Na kati orchestre wana omona bato nyonso to bayambi cri wana mona orchestre wana mte bakisi un plus. Donc voilà. Azana rôle moko munene a jouer kana ba orchestre nyonso to ya lekaka. Alors, merci beaucoup Nayo Francis Yatembo et puis merci na Marie-Laure Mwaka pour la réponse naie. Je pense que Mutuna eza Mutuna moko ya bien. Question ba éclaircir ka opinion. Et je sais que Batunion so ba na émission sur Vérité 5, cette émission qui est conçue pour la bango. Ba yebi na bango déjà musala ya Kisinzora mais biso en tant que analyste to ba pour ça peut ba point de vue na biso. Na la ligne Marie-Laure Mwaka lobi et ngapi na ba pesa pe opinion na ngai question ba ko éclaircir kaka. Par rapport à Mutuna na alors ngala koloba ki rôle ya Kisinzora au sein il y a musique congolaise ou sinon rôle il y a musique il y a Kisinzora na culture congolaise. Kisinzora aza parmi bato o bazwa connotation ya koloba ba benga bango communément ba porte-parole mais Kisinzora aza na moi spécificité quoi spécificité na moko boye to aza na moi le mot spécial qui fait d'elle que Olé azalaka ka porte-parole simple, Kisinzora azali en même temps porte-parole, naka ma musique ya Congo, et aussi en même temps comme un agent publicitaire, sinon on a un agent marketeur. Alors s'il faut un terme moko moins simple. Mais quand on a un agent marketeur, et l'ingo bate qui yene muta réalisaka, ni boena boeto, yene d'abord attendre sous directeur ya marketing, ya orchestre c'est qui ndaka. Mais a joué ka rôle moko ya makasi. Nakati ya nini kwa ya orchestre Zalaka en rapport avec la communication, en rapport avec la vente de l'artiste, en rapport ya nini ya kolorote artiste. Donc pour nanga rôle ya Kisinzora to place ya Kisinzora au sein de la musique congolaise pour nanga na rozwaye na qualifier na mulongo ya ba agent ou ba salaka marketing ou sinon na mulongo ya ba agent publicitaire là voilà donc et non pour nanga na ba rôle Kisinzora a joué comme la musique congolaise, ils allaient beaucoup plus en tant qu'agent publicitaire, donc à ce qui parle beaucoup plus pour la promotion et puis publicité, il y a des produits, ils allaient des artistes, il y a des albums, donc on a évité ceux qui répondent à notre Kisinzora. En tout cas, vous comprenez, Francis Yatembo, vous comprenez. En même temps, tous autres tournées, moi on a pas besoin d'autres tournées. Donc je pense que j'ai répondu à ta question là. Merci beaucoup. Voilà, donc deuxième question à Bisso, Marie-Laure et Babo Matuto, pourquoi Kisinzora a stable dans l'orchestre Nyonso o Aleka? Dans l'orchestre Nyonso o Kisinzora Aleka a stable. So azako toyo papa lobby a komikuna papa lobby a komikuna nini et ça la Kisinzora azala stable te na ba orchestre ne nyonso aleka kolongwa kokota c'est dit à quoi bisika kota bisika simba ou donc Babo Matutu na ki na Marie-Laure Mwaka tolingi juste beau mekano ko limbola biso nano pourquoi Kisinzora azala stable te na ba
OK, c'est nyonso aleka. Non, Kisinjora azaka stable. Leader nyonso tu alingaka soki azu mwana musala et que mwana musala wana aya kubakisa plus na ODG zalaka na orchestre wana. Na otamai na mnokote Kisinjora abakisaka ba plus ya makasi pe ya ebele. So totali aleke pa Koffi Olomide, aleke pa JB Piana et pa Fally Ipupa, dernièrement outi pa ya Héritier Watanabe. Amimara ba krinae pe ba krinae wana ekangaka. Lelo biso sima monoko na biso tokoma koloba wataliye. E outi pa nani, e outi pa Kisinjora. Eza pe na ba krinae mususu abwaka peut-être to tsango kate na ba orchestre mususu aleka, donc azaka stable parce que ba tsaka e penza à l'aise. Aleka na télévision, mona soki sika na soto ya soka tie makolo na kati orchestre wana ba ko négliger ba porte-parole oyo bazalaka wana ba ko binisa ndeti mutu ya train. Donc ba porte-parole bazara déjà ya kala, ndeti total pas héritier tozana na mola, je crois comment les ala mola na Francis Dibaya. Ba bazaba to kala dadi mola. Bazaba to kala et pas héritier Watanabe. Mais tant ye Kisinjora akoma ki na timu wata na ba Francis Dibaya na ba o nyonso to ya kuta ki na ba o to yebite bango nyonso héritier ki bango pandi pona nini ezate pona lipa na nguba ezate parce que Kisinjora utake pa Koffi ute pa JB ute pa Fally non eza musala na ye héritier wata tala ki effort oyo pe bolingo oyo Kisinjora zo pesa zo mema na orchestre na ye yango esala kike atia ba Francis Dibaya wana nyonso tu pembeni abimisa Kisinjora kina poto na héritier Kisinjora tambona bamboke belé na Fally na JB Piana na Koffi Olomide eza pona musala na ye azaka stable siko eloko nini esalaka ke Kisinjora abebanaka toujours na ba leader wana ezate po Kisinjora za bilobela le carnet émission na manike alobaka n'importe quoi na internet eza pona ngote eza jalousie. Bato babomelaka Kisinjora musala o basala ke Kisinjora arumela te na ba orchestre wana eza ba porte-parole oyo Kisinjora kuta na orchestre wana. Tozu par exemple to baka oyo ya héritier kaka oyo tiko sala makala mingi ate. Eza Dadi Mola na yete so kombone na oprononcer mo bien Dadi Mola na Francis Dibaya. Francis Dibaya bolimbis. Nebi ko toza na so la probabilité. Mais non le baka vérité. Bato basali ke Kisinjora beba na héritier watana batie songi eza Francis Dibaya na o mususu wana o azaka déjà bandakala parce que héritier watandenga valoriser Kisinjora atikala ko valoriser ba misusu wana te Kisinjora ena sima na bango mais ce que héritier wata ameni Kisinjora na poto atiki ba misusu Francis Miatemo yo kanisi umanengo zawana oza mutu akala et que mutu moko aye na orchestre wana azui ba avantage koleka yo est-ce que na mutu mano o sepela nango te donc isa bango ndi mutu batie songi pa héritier après zo mona te Kisinjora azoleka kuna na émission na ba Kenny Piana bazo tumba Weranson to mona pesika esika Kisinjora finga ki Weranson te donc isa bango ndi mutu batie songi ba porte parole ba ya bazalaka na orchestre. Ezale pas ya Fally, ezale pas ya JB, ezale pas ya Koffi, bisika nyonso Kisinjora aleka. Soki Kisinjora bebani na leader, ezaka Kisinjora te, ezaka ba porte-parole oya ekokuta ya kala na kati orchestre wana, ba négliger bango, ba valoriser ye, ndepesa asiko kanda, ba komi koboma Kisinjora na cesse. Donc voilà. Ou selon ngai selon analyse nga na osala ndengai na moni boza obligé te bondima o makamnga na oloba même o ngai na moni Kisinjora ezate ye mutu alingaka bebisa musala meza batu o ya kuta ya kala tellement ba moni ka botoli bango place bango nde mutu basala ke kisongi ekota ba boma e pa ba leader pour ba bimisa ye. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup encore une fois Francis, c'était mon alandi pour raisonnement de Konabiso Marie leur moi comme et ça lui plaisir quand même on y émission Roi Vérité 5 et ça beaucoup plus n'a bien à partager ba idée hein et ça ba opinion tous autres ça me opinion cela ne veut pas dire que maram otoloba ni toloba ni pesali alors mais je pense qu'il a aussi pour définir tout pour décrire
Kissinger moi moqué par rapport il y a question précédente les naïbis que Kissinger a joué en même temps rôle il y a nani quoi il y a porte-parole en même temps à jouer un rôle il y a agent bazalakana pour la publicité pour la marketing mais là jouerait beaucoup plus comme agent publicitaire ou sinon comme agent en ligne quoi il y a marketing parce que il y a un monde musala na mona oye a chimaka vraiment makasi alors par rapport à Mutuna Otuninga, il y a stabilité. Mais il y a tembo, déjà, ce qui est dans le monde, c'est un monde commercial. Dans le monde commercial, au monde que, Batu Oyo, joue un rôle. Mais il y a une appellation à PCI et pas à Kissinger parce que peut-être dans aussi appel à Kissinger désormais à partir à l'élo abanda komi benga agent marketeur ou sinon agent publicitaire qui a mis benga porte-parole parce que pour dans le monde musala oya sala ça n'a rien à voir avec porte-parole mais ça a beaucoup plus à voir par rapport à marketing ou sinon publicité yaba bisika oye azalaka alors dans le qui to continue dans le monde commercial dans le monde il y a business donc au monde qui ba agent wana oyo ba agent publicitaire ou sinon ba agent commercial baza ba tout monde boye ceux qui baza aussi en entreprise baza ba tout monde déjà au départ baza la stabilité ils ne sont pas stables pourquoi parce que c'est des personnes d'abord ils sont sollicités partout par rapport à bisala na bango de deux c'est des personnes oyo balukara toujours plus par rapport payer la rémunération à bango tant la rémunération par rapport au foot à bango quoi donc par rapport à musala oya pesaka a vous en a besoin ay ba vous en a beaucoup plus considéré a vous en a besoin ay ba vous en a beaucoup plus nini quoi salaire na et ba vous en a toujours bien donc avantage avantage ça a beaucoup plus côté naï parce que il y a tout le rendement il y a musala o il y a ça par rapport il y a produit au PCA pour ça la marketing par rapport il y a artiste au bosengi pour ça la marketing donc je pense que pour la instabilité on a par rapport déjà à musala salaka je peux trouver ça normal mais de deux encore en même temps la même logique que Marie-Laure que ça peut aussi avoir lien par rapport il y a jalousie parce qu'on doit quand même se dire que Kissinger à chaque fois à ça la apparition à chaque fois à côté d'un orchestre de Songolo Pakala côté naie et se faire remarquer que Kissinger aille parce qu'il a apporté au moment où il a apporté un petit plus d'eau sinon apporter ta pierre à l'édifice là donc Kissinger arrive mais se faire remarquer seulement à côté lui qui non Kissinger m'a côté pourquoi parce qu'il y a une touche dans personnel et par rapport à touche voilà là et ça la que patron à l'orchestre c'est voilà qui soutenir Marie-Laure patron à l'orchestre c'est pas comme Golinga par rapport à Moussala et ça peut aussi créer des jalousies et jalousie bisca jalousie de Djibouti et comme comme intérêt et en rapport à intérêt et comme oya fundi oya koseli mutu makambo oya sali boena et ça fait que par rapport à bloc c'est vous créer tout vous fragiliser qui c'est dur par rapport à Moussala Salaka ni notre web ça OK il y a un agent publicitaire ou sinon agent marketeur donc batwana baye baka musala to baye baka valeur na bango et par rapport ya boye ba valeur na a rolinga te basakana na ya rolinga pété ba monela voilà pourquoi peut-être et l'euro ça là que non ay ba la fragile et ba créer instabilité je pense que na répondre na mutuna na yo Francis Yatembo et je remercie encore une fois Marie-Laure Mwaka pour la participation na biso. Ouais, en tout cas, merci beaucoup na ba réponse. Là, je sens que vraiment émission qui n'est quitto quoi. En tout cas, merci. Question à monsieur Amisa Tonto Ibaraka. Pourquoi Kissinger a salaka ba promotion ya orchestre na yete na banzemo na yete. Yé à chaque fois ce qu'on a na ba langage na yé qui a leader américain, leader français, leader. Sur question donc pourquoi à ça la promotion il y a orchestre na yete ba promotion il y a nzemo na yete en tant que leader kaga ko ça la promotion il y a orchestre batu na ba nzemo ya batu donc c'est 100% à ça la 5% à l'obélara leader na o azaka leader na o azaka mbundu wana na sima na ina buzo ba nyonso accompagner ga pourquoi asala teke abimisa ba musicien na ye na tala kuna tata mobimba wana pourquoi ça la mote et mangake ni pour se perdre nango alors mais temo si fongana ba ko répondre na mutuna na yo na ko yeba ko zala un peu bref ko zala bref na sens nini là je pense que na oti ko yebisa Kissinger
aza agent marketeur, Kisinjora aza agent publicitaire. Pour Moussalanga na mona ya salaka bien ngwana. Si tu demandes à Kisinjora de vendre un artiste, de vendre un produit là, de faire publicité d'un album, de faire la publicité d'un artiste là, au senti que Kisinjora au sala yango bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Tu vois, Marie-Laure Ninga lobby qui non, faut comprendre que na zone bon bater maintenant, mais c'est la logique ni Marie-Laure tu vois. Selon le raisonnement Marie-Laure Moka, Kisinjora a la même aura. Na ba leader oya sala. Voilà pourquoi et ça là que ceux qui n'est quoi à l'orchestre na to le mouvement là et ça a vraiment un impact militaire. Donc encore une fois mi était bon ngapi na okene la même logique dans la région de Marie-Laure mais na osala mpandi na kolobani ni place wana. J'aurais juste j'aurais simplement dire ceci là. C'est que Kisinjora ceux qui makambu il y a orchestre et simba ka vraiment té ce qui m'a cambu ya orchestre et qui n'a pas de toi voir ça la promotion orchestre a été mais c'est parce que ou encore c'est uniquement parce que Kisinjora moi d'abord on a du mal un bateau tous en moins de difficulté et là par rapport à l'éducation tous en moins de difficulté des fois il y a qu'on se définir là qu'on se définir au moins il y a un peu exemple moi simple mon tour la sai Fiston Saï, il est arrivé à se définir en comprenant que la salle a un théâtre, mais quand la publicité, n'a pas de simba pas là, à quand même la cop n'a publicité, à ça la cop n'a publicité. Donc après ça soit exemple moi Mouké, Moutora Ouer en sol, Moutora Félix Ozé quoi. Musique n'a biso période moi comment polémique a été fort bête à Karumba danger libre. Mais tant Ouer Félix Ozé quoi va comprendre que bango rumba ba obeta na bango yango mais ba ko za égal tam suna JBT ba tam so égal na profiter ba comprendre que pas la bango seben les simba. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont définis dans le monde à seben et les autres ba yango que na ba seben surtout la conception à seben tout à beaucoup plus Félix Ozé quoi na raison par là na lobani c'est que Kisinjora n'a pas encore compris qui elle est ou sinon nanu a se définir ça penza bien té. Voilà pourquoi on a assemblé à la ponanga mais orchestre wana linga benga leader qui a un mouvement pour moi ils ont encore embrouillement Kisinjora assemblé à la ka ponanga et sengeli na ay ba se définir beaucoup plus na musala na par rapport à la publicité na musala na par rapport à marketing ay ba toujours ko vendre ba produit oyo ils ont en valeur parce que moni orchestre na eza yende fo abanda pour ba master na ba c'est que ba ba beta beta orchestre na collège de noble nini mais essayer que yende fo afula bon pour afula mamingité mais Kisinjora n'a pas besoin d'aller chercher un produit qui vient de néant. Kisinjora a besoin d'un produit qui est déjà là, un produit au bas consommer déjà mais il a martelé les colonnes na yango ay ba ko pesa ngo sur PV on comprend donc ba te belé n'importe la biso tout ça la difficulté là il y a pas se définir et je pense que pour moi Kisinjora nanu ayeba ko se définir par rapport à la qualité puis à musala o ya za on a dans autres là voilà pourquoi elle s'embrouille dans mamba mouvement et voilà pourquoi attention à ça les promotions mouvement na eto ça les ngote et si maraté pe aussi batté là mais tout le monde a ça la banze magitoko il y a un mouvement na master na master master wana bazala na des blessures en kunga en tout cas ça la banze bien mais aussi batté pourquoi parce que il y a ça azana eloko na mususu na kati ya nzoto il va falloir y aller pour développer à profiter par rapport à eloko na que à s'embrouiller na copia ba orchestre mais je pense qu'elle a fait ça uniquement parce que il a besoin de payer ça peu moi coup pour c'est pas bana mai na et puis bon il pas ba ko benda pe kama swaka ninga ezalaka donc je pense qu'il a répondre na mutuna na Francis Yatembo dans cadre de l'émission na biso vérité 5 vérité en 5 minutes une vérité en 5 minutes d'abord Kisinjora za na orchestre na ye orchestre ya Kisinjora kokana ya kofite orchestre ya Kisinjora kokana ya JBT kokana ya Fali Poupa te Kisinjora sala kombo makasi te koleka Fali te ni koleka JB ni koleka Kofi ni koleka héritier Kisinjora sala kombo na ye na ndenge na ye tant que porte-parole tant que alanda ba leader na sima mais Kisinjora za na pouvoir koleka ba leader wana te sikoyo eloko nini sala ka Kisinjora na ba orchestre mususa ke na kolobela e simba e ke na orchestre na ye moko akoka kofula na ba musicien na ye te ni orchestre na ye soki to cheki Kisinjora to cheki Koffi Olomide total déjà moto wana Kisinjora par exemple soka l'équipe à Mami Lela alobela Cindy Leker azolobela Koffi Olomide même atanga na banda ko lamba na tika ko lamba
natala Kisinjora azolobela nini eloko ekotiki sanga kolamba eza kombo ya Cindy na kombo ya Kofi siko Kisinjora aza autorisé alobela makamba Kofi pour ce qui Kisinjora alobi likambo seke uti na monoko Kofi vu qu'azo travailler na orchestre wana. Est-ce que tout se comprend? Kisinjora azo travailler pas à Fali aleki na émission mobo ya munene na Congo batu bakolanda ye plus po bayebi ke mikolo wana Kisinjora azo travailler na leader moko makasi donc batu bazolanda ka kombo ya Kisinjora te bazolanda moto ya leader wana o Kisinjora azolobela siko Francis Miatembo yebisanga Kisinjora aleki pa mami lela azolobela orchestre na ye na yeba na yebite kombo orchestre nezaka nini et Charlotte Mbanga nzembo auchiko bimisana ba musicien wana Kisinjora siko aleki na émission pour alobela uniquement makambo orchestre no kasinga na otala ngamo kande na oloba bona otala te Kisinjora vandi si batu na bakiti na ndako pa alobela orchestre ne puis ngape na Hollande na langi petit na suka omoni siko différence eloko esala ke Kisinjora moto na epe matamakasi ke batu balanda e marketing na e epele susu moto eza parce que asala ka choix ya orchestre moko ya munene pe orchestre o batu balingaka Kisinjora soka ki pa miel de son akoma porte-parole na orchestre miel de son yo kansi epesa makambo ndenge epesa pa wata epesa makambo te Kisinjora ki ko sala ki porte-parole pa ya Eboya Lotin o ya maison mère nango kendo landai Kisinjora leki na émission mobo pa sala marketing ya Eboya Lotin mais ba Hollanda ete donc erombela pena succès ya yemoko Kisinjora elalisi epe susu na se donc ce qui Kisinjora apelaka moto apelaka wana eza parce que azolobela ba leader ya makasi dès siko alongwe pa héritier azongi pa ya Kofi talaka Kofi nana yebi Kofi ta Afrique mobimba nana lingara musique ya Kofi te sur 10 bakoza la ta de balinga Kofi te 8 nyonso tona balinga musique ya Kofi siko Kisinjora azolobela siko Kofi olomide mais batu nyonso ba Rolanda batu nyonso ba Hollande ba parce que leader wa azolobela za makasi donc ye moko na orchestre na ye eza na moto te ba yebana te pe erozoye temps pour abanda refula na orchestre na ye afula ba musicien na ye afula donc erozoye vraiment temps par rapport à l'orchestre déjà salama Kofi Olomide sala déjà combo sans Kisinjora Jibe piana sala combo sans Kisinjora Fali Ipupa ba o nyonso to na ba héritier wata ba sala ba combo na bango na ba orchestre na bango sans Kisinjora. Est-ce que tout ça se comprend? Donc voilà, je pense que Limboli vraiment bien. Bon. Ouais, en tout cas émission et en tout cas n'a invité nangai ba analyste nangai donc tout émission qui en tout cas merci beaucoup. Je vous rappelle donc tous en direct na émission la biso vérité 5 avec toujours Francis Miatembo et Babo Matutu. Aujourd'hui on est avec Marie-Laure Mwaka vérité choc. Voilà. Babo Matutu Marie-Laure question na awa ovuma ki izama base ya émission oyo. Na age Kisinjora est-ce que akoki ko sona na mutu le la petit Fali? Si oui, motivation nini oyo et motiver vraiment les lotomona Kisinjora oyo alobaki aza leader américain leader amamunyo so deka nga lobaka akene ko sona na mutu lokola Fali azali lokola mwana na petit Fali. Petit Fali aza lokola mwana nae. Donc jamais bon habité ce qui est possible que les gens na Kisinjora babanda ko discuter na mutu wa Petit Fali o azali lokola mwana nae o ya bota na mobali nae. Ce qui on soit nae oui, mais motivation nini oyo eza ko pousser baswana nae. Bon personne raison oyo Christine na comme Kisinjora ba mega ko discuter na Petit Fali. Motivation za nini? Nini batami na sima na on. Bon. Merci Francis pour la question. Au moins na internet grâce à internet 24 heures sur 24 heures tout est possible. Internet qui parle sous moi na mukie, mukolo, zana 60, zana 50, zana 20 et qui pakate. Soka ka mutu abimi lelo zana makambo. De façon que moi na passe yo bima kala na internet
omoni mutu mobo abinyasa na vitesse ya makambo osani oluka guerre na ye Kisinjo azokende oswana na Petit Fally eza pamba te ayebi ke Petit Fally atalamaka soka leki na émission abetaka ba 10 000 plus na ba émission donc soka leki na émission apesaka makambo na ba émission na ba chaîne YouTube siko Kisinjo azana posa aswana na mutu o ayebi ke soki mutu ana répondre ye mutu ana pe bakotala ye siko Kisinjo akende oswana na mutu ke soki a répondre ye mutu ngo batala na bango yete wana za rando te za guerre te donc ami qui était c'est un niveau ya Petit Fally parce que on a besoin makambo alors ne pas héritier wata à côté pas et pas Kofi on a posa batuba lobela e asana posa kombo na e circuler na internet batuba lobara toujours Kisinjo attend Kofi pas zoyoka ah ozana moto ba leader balinga bato bazana succès ba leader balinga bato ba pousa na pembe na bango bazana na moto ke na soko zolobela likambo na e ezotalama donc voilà ce qui est ça la rendre na Petit Fally pour Petit Fally présentement za na makambo pour Petit Fally présentement azotala mama kasi koleka kutu na ba disque toujours ka disque ya Seleo banjembo Seleo na YouTube na émission ya Petit Fally muta azotala makoleka banjembo Seleo donc voilà pour nangana mona ngeza normal eza na likamba sonité eza na ngote ke Kisinjo ami kitisi internet tambola bongo ngana auto sala na internet obi ki tambola bongo eli kamba sonité bino de bozo ngo sérieux biloko bon soko talika ko seki na oleki eza na ka koluka ba nombre de vie parce que ba chaîne esika ba kenda ko sala ba émission ba koma ofuta ba ngombongo po yamba mani ke na internet fo futa mbongo po yamba Kisinjo aleka na chaîne na fo futa ba ngombongo siko tango yo futi mbongo yepa ko linga ke sika elongi na ezali etala mape moni siko akolinga a créer rando moko boye pour na iza na actualité tango yo ko sala interview na ye na chaîne na opepe sa makambo donc eza na makambo te za vraiment pe sérieux non eza na ka internet tambola bon. Alors merci encore une fois là Francis Yatembo et puis la Marie-Laure Mwaka Vérité Choc et merci aussi la émission Vérité 5 in Vérité en 5 minutes dans le remettre un peu pour répondre na mutuna na mais avant nos amants me pousser parce qu'il na la malbara Marie-Laure Mwaka. Mais à Tembo, moni na monde toujours vivre le monde de internet, réalité est belé. Surtout par rapport à âge, par rapport ya bamboula, par rapport ya respect, par rapport à banini, Kisinjo n'a pas à se rabaisser devant moi na là Petit Fally, devant les qui n'habitent le Petit Fally, non bien moi na là mais devant les qui n'habitent Petit Fally. Normalement la ligne logique mais Marie-Laure moi quand tu peux expliquer le moko qui internet et qui n'a rien wana et c'est là parce qu'on a fait comprendre batuna biso bande on a biso beaucoup plus oyo balandaka biso dans nzela ya nini quoi ya internet c'est que les gens doivent comprendre que les lots internet et ça showbiz et ça monde à showbiz là et les lots internet le quoi ils monde à showbiz donc ça fait que par rapport à showbiz wana là tous on a besoin de produits oyo et côté kama le coup la majorité à toute la majorité à biso ba congolais to si tu comprenant que biso ba congolais to makana biso beaucoup plus qu'à la mambo oyo et ça na nkaka ya loyenge et voilà pourquoi les gens continuent ya comme ma biso peka na ba sujet o eza ya loyenge la Marie-Laure mo ka ko lo bango ki na internet makambo etambola nge soki net ata mwana moki abimi mwana bébé à 3 ans na makambo ceux qui opposent à besoin de makambo diembela et pour zo makambo. Donc par là na ba kolobake na vie normale boye eza nango ceux qui ba comme na niveau wana ya koswana to ya kosimba na nzoto d'ailleurs mutu to benga impoli et ozala beaucoup plus nani et ozala nani ko kwa Petit Fally et ozala Kisinjo raté parce que to bien pas na so abantu moi na muke so ka soina mukolo jamais ba pesa kama na muke raison ko so mukolo. Donc, moi, la moukia a toujours na tort, liboso ya mukolo. Alors, pendant ces temps, si on le redit dans le bas, par rapport à Marie-Laure Mwaka, parce qu'il a soutenu c'est que, na nenge internet et tambo la internet est église, et même mamakandengwana. Et aujourd'hui, internet est comme un cop, internet est ça, showbiz, internet est ça makambo. Marie-Laure Mwaka Kisinjo banani ba futa maka pour que ba le kala émission. Alors pour que ba le kala émission, faut ba futa même bangope tant ba futa maningo, faut ba ça là quelque chose ouais, faut pas ça là quelque chose en sorte que
ba chaîne to ba patron ba chaîne oyo ba fouti bango mbongo ba ye ba peut ko bénéficier na quelque chose. Donc bango ba ça en sorte que le roi yo fouti pour que ça encourage le roi au foot et sur prochainement là. De face à l'élément voilà pourquoi bon monde qui monde internet, monde y a nini quoi, il y a médias. Respect exact, boto c'est exact, mais c'est pas vraiment quelque chose qui est personnel, mais c'est quelque chose au exact qui est en lien dans nini quoi truc non par rapport ya koluka succès, na par rapport ya koluka makambo, na par rapport ya koluka maintenir combo na internet. Et j'aimerais bien que bateau va retenir que beaucoup plus maram tout le monde dans le monde internet, dans le monde nini quoi, il y a presse en ligne, surtout il y a biso ba congolais là mingi ya ranango na carte de la ka ya showbiz mingi za ranango na carte de pika ya babeuse là question ya roye ba ko égayer public, question roye ba ko sepelisa bateau batala rabiso pour que ça la moins bien là. Mais je ne pense pas que c'est quelque chose de personnel. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi est-ce que Kissinger alors que nous dit ça petit nabiso petit fali parce que bazana rankine ce qui rankine ça parce que petit fali a commis ça fali et puis Kissinger a commis ça comme sous profit. Je ne vois pas vraiment la vraie raison là. Et je pense que pour nous soutenir logique il y a Marie-Laure Mwaka qui est internet et qui n'a rien voilà ce qui me donne ma cambo oui je pense que c'est bon et me sont et qui ne tokumi presque na suka ya analyse na biso oza parmi ma dernière question Marie-Laure Babo Matutu merci pour na ndenge bo accepter qui invitation pour na émission au kitoko na komo ya Vérité 5 aujourd'hui conçu par Babo Matutu et François Tembo. Voilà. Donc est-ce que parmi bon dernière question bien sûr est-ce que Kissinger a sous la confiance il y a ba leader na biso ba leader congolais pour tout moni à l'équipe pembeni ya Fally Ipupa à l'équipe pembeni ya Héritier Wata à l'équipe pembeni ya Jubin Piana à l'équipe pembeni ya alobela peu moi mon qui fait donc ce que parmi les babison na tangi ce que toi na Fally toi na Wata tozana Ferregola ba boye pembeni na bango est-ce que ba mise o nyonso o do tangite pina o do tang est-ce que ba oza na confiance na ye comme d'habitude pour tout le monde qui juste confiner moto a zongisi pembeni na ye est-ce que Kofi Olomide oza dit les gens de Yambo oza dit papa na biso est-ce arrondissement na nenga solo ou azaka ko profiter kaka na moment wana ka ba na et puis après à ko boire c'est comme d'habitude pour dona qui est donc à loin pas Kofi à kene pas Wata azaki pas JB pas Kofi à pas et pas à l'équipe pas JB à l'équipe pas Fally à l'équipe pas Kofi et puis à l'équipe pas Wata on dirait et Simba quitté mais l'autre monde a zongi je pas Kofi de sous est-ce que Kofi on dit na ndenge ya solo ou Andimieka Porara, Balobele Kara, et puis après, comme d'habitude, football. Oui. Kissinger a confiance à Bali. Oui. Les lorsque Kissinger a quelque fouka mapenda sengi héritier, pardon, héritier aux ongisae. Et ça, moussala ya Kissinger ande muteko bundelae. Moussala ya Kissinger ande muteko ganga. Les lorsque héritier a tient micro baladère. A tout n'y a l'objet, est-ce que vous en avez posé dans un sac qui s'injure en orchestre, bah, te belé baroloba, oui. Parce que, bah, yebi moussala, oyo, qui s'injure à sala, ka oya meme la rabatou na orchestre. Oui, à ça, la chance à raison, on a bateau, on a soit bébé, on a bango. Ce qui a me quitté ici, andini ba remarque, ou ba pesa qui est, à raison que la moussala na est bien. Donc, ils ont moussala na yende moutou, et ko bundelaï. So les aki kazaki ne fainéant à sala raté, so ka na orchestre batou, a mémarane l'oroté, oui, wana ba zongi ça a été. Mais, ce qui a memaka implice ya belé makas na ba orchestre o ya le kaka, ba zongi c'est na facilité. Pourquoi qu'on fait à zongi c'est? Akine ki poto na héritier wata ki makite, a sala ki moussala na eti moussala si la zongi. Alors, Kofi pe si quoi, comme moi na confiance, moko mouki ka ebi ke so ka meni ki senjora na poto, a okimate. Kissinger azana balopango na Gishasa ana mwana na yaza na kokonzora azana makamna sala na Gishasa na age pa komi nango akendo kima na poto bonandimité pour la kisa kibisonge pas héritier akimité donc
Kofi pe soki amemi na ndimite ke Kisinjora okima. So pas on n'est pas fali a sengi penza bolimbi se ba solo li penza kati fala olimbi sa ozonge la pe musala. Pareil peut pas ajibe piano. Voilà, encore une fois, merci Nayo Francis Yatembo pe na Marie-Laure, na landi intervention Marie-Laure na CP Nango. Alors mi Yatembo na ko répondre na ko que c'est possible que Kisinjora aille bazala na confiance, il y a ba leader, il y a musique na biso ya Congo. Mais à une seule condition, parce que la Marie-Laure mo ko sur le baso Kisinjora sengi pardonner pas héritier, pas JB, pas Fali, pas Kofi, c'est possible que ba pardonner, puis ba redonner confiance. Alors, ngala ko que ce n'est pas seulement question de ba pardon. Mais c'est beaucoup plus question, il y a un professionnel. Professionnel. Donc cela veut dire quoi là? C'est que ceux qui sont leader, il y a biso ya musique ya Congo. Na mutema na yo moko leader oyebi keninga zaboye par rapport à produit nanga et puis par rapport à ma compétence. Il y a Kisinjora ceux qui n'a pas ces produits oyo a koyeba kote ki sa. Parce qu'on ne peut pas oublier qu'il y a un leader alors la Kofi, Weranson, Jibem Piana Fali, Poupa Héritier. Ferrego là, leader nous sur la musique en Bourg, on peut pas quand même se mentir là. Ils ont qui Sinjora a été mutu à sali comme on a qui Sinjora a été mutu à Koya ko sala bango pour qui bazala non bazala déjà babunda pour qui bakombo na bango ezala. Mais du point de vue professionnel, on peut quand même se dire que depuis que Sinjora banda rozala ba orchestre tout le monde a ba rendement naé par rapport au Yamusala naé, par rapport à ma service naé, il y a vente, par rapport à ma service naé, il y a communication plutôt, communication beaucoup plus dans le sens il y a publicité parce que il faut te dire que communication net il y a un orchestre c'est dans le sens moi mi balé là et ça ba tout ba porter parole net ba dadi mola ba Francis Libaya bango bayaka beaucoup plus pour nous communiquer sur ma gamme orchestre, programme, concert, répétition, recrutement et tout consort. Administration mais qui c'est genre à différent parce qu'il y a beaucoup plus pour la promotion, publicité, pour vendre artistes et faire en sorte que Batubaling a des sous beaucoup plus artistes faire en sorte que même pour consommer album et artistes ceux qui sont dans le marché et je pense que par rapport à la qualité on a ceux qui seulement ba leader na biso bazan esprit mon professionnel il y a autant là qui moto par rapport à Moussala na yenera ça la rango elle est capable de m'apporter quelque chose je pense pas que ba autant là ba bio voilà de gauche à droite ko ba non so ba finga ki to a finga ki te là pour moi je ne pense pas que marmola nyo so ebe ba ozana sika et je pense que à Rosala Moutou a mérité la confiance parce que on aura nous se dire que sur le plan professionnel tout ça ba émotion té ba sentiment personnel té autant la ki té à l'équipe la kitoko to na l'équipe na ba non si on a besoin d'un rendement du point de vue professionnel ou sinon commercial déjà si tu veux calculer que non produit au photo té quand on peut ça bon peu importe le sentiment la biso attention qui tu veux qu'on a raté mais ceux qui doivent capable y a quoi avancer biso sur zéro pour que l'équipe ait gagné et je pense que tout autant mon zéro donc pour moi je pense que et ça n'est pas possible il y a confiance il y a leader il y a quoi il y a musique na biso mais ils ont des plans na bango penailler aussi ceux qui vont regarder la relation d'une manière professionnelle et ça là quand même bien mené mais aussi on ne doit pas oublier que Kisinjora elle doit quand même aussi savoir que on peut avoir un nom Rose Anakombo mais Rose a peine à makambo na la nzoto na yo là mais il suffit qu'à yo moko pe oyeba ko maîtriser le quoi na hôtel là pour que oyeba reperdre derrière moi donc je pense que réponse nanga ya wana mi Yatembo pour na weba ko répondre na mutuna na yo merci na yo et puis merci na Marie-Laure Mwaka pour na émission qui te koto ça là merci beaucoup. Voilà, merci. Je pense que Bolandi analyse ou salami ya kitoko sur Ndegonabiso Kisinjora. Donc toko sinendega ke moni ba analyse ou nyonso salama. En tout cas, bozwango personnalité eza analyse mo to salango pour tout le monde. Donc vérité 5 et au koma na banda ko ya batu nyonso sans exception. Sauf que ceux qui loko zali ya koloba A, to koloba A. Ceux qui ont dit B, tu as B. Donc, les lots, tous ont qui ne pas qui s'inzora pour nous talisa. Bien encore, qui est qui s'inzora, na niveau il y a musique congolaise. Donc, tous ont monté na zakina ndeko babo bantu comme d'habitude depuis tout ça qui na Marie-Laure Mwaka oyo to bana kozana na un peu souvent pour na ko meka analyser toujours ensemble
sur Bamarambo Auto Mona na toile. En tout cas, merci beaucoup na votre au balandi biso, merci beaucoup na Babo Matutu, merci na Marilo Mwaka, merci encore na Karine Mokonzi, merci na Angela Meza Mutema Babo Matutu, merci na FMI Tshisekedi, merci na Fabrice Luemba La Force Tranquille, merci na petit nangai Noëlla Bola. Noëlla depuis Kinshasa. Bonjour Nayo. Bonjour encore une fois na bados wadenga mi ya tembo. Merci Nayo pe moto pe na peso kana na emission oyo eza nango analyse nango eloko moko te. En tout cas moto pe yina kinga lobby après émission oyo a se pele ke toujours sur la bien. En tout cas merci merci à mes enfants, merci à tout le monde batno so oyo balandi émission oyo. Francis Emi Atembo, seul contre tous. Voilà. Merci na Mboka Revino, merci na Kofax, merci na Tony Guérin, merci na Bino, merci na Galiana Damo, merci na Petra King et Kim et merci na Chic Beauté, Chic Beauty. Merci Nayo. Pour une chaîne diversifiée, choisissez chez Mokondi officiel. Abonnez-vous pour pouvoir participer en réalité et voir plusieurs types de programmes comme Bomoko et la Chine, comme Let's Talk Beauty, comme Actualité. Abonnez-vous chez Mokondi officiel, une chaîne très diversifiée qui vous montre et qui vous prépare à pouvoir très bien vous engager dans la communauté congolaise. Choisissez chez Mokondi officiel. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Vous ne serez pas déçus. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Karine Mokonzi la baronne Nayeli Susu Toko Bunda Nanzoto te Big up fire, boom, boom fire.